Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Nene ya amati na live ya Moura. Aye, bato nyonso bakanisaki karo ya kodefendre Karine. Maye kodefendre Karine te, aye koconfirme makambo. Moura de la presse, Magali Kongolo, Rolls, Dabisi bino baseki Karine na façon mo yo sakana te. Na mo nesika ba oseki la Karine te. Parce que Karine ye moko ayaki na makambo na réseaux sociaux. Ye moko. Mutatinda qui était pour ayebaki. C'est comme si Karine a maïele mingi. A maïele belé, à l'équipe à chroniqueur et belé na maïele. Ye moko déjà miel na sujet na réseaux sociaux. A aussi nga ba conseil. Ata bo seki ye. Ils ont un impact monté parce que ye moko aye na réseaux sociaux. Ce qu'on li kamo ezo kamu sa moi batu po ani po. Et j'ai banaté, est-ce que Isa buzz pour découvrir makamouya ya Benita? Et j'ai banaté, mais na lavoyo, ngaru na sike na ngaka pour Moura, Magali Kongolo, Rolls, yo, makamandego le batwandego kota la soute ke o makamba Karine te ko sekande. Moura zo sasa kaka zo sasa. Bon, likambe se komi na ngwe se komi. Karine Mokondi, elle est la reine de réseaux sociaux, la reine de buzz. Apparemment, elle maîtrise la situation. C'est sa vie privée. Yem ronda est dans les réseaux sociaux. Ma vidéo, je t'aime les autosuit. Mais personnellement, n'a encouragé vraiment Karine te na procédure au yazui. Parce que Ezali, lokola, ils ont fait perdre raison dans ma crédibilité. Matabo lobby sur ça dali kambuza dans les réseaux sociaux atabo petit conseil et aux un impact monté courage la baronne sokezé solo parce que jusqu'à là et j'ai sokezé solo en tout cas courage au long en kaka na boko le bébé non ti la binoka Moura na nene ya na Magali Kongolo na Rolls boyo kabango conversation zo banda partir nene ya kota ki ba swani na Moura ya kusakana te mais na ba dire nene ya ba Moura balobi ki abeti Karine Mokondi 12. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Moi également, je suis avec vous, Tolanda Likambo. Et ça ngara pour ça aussi kakara mais na mokili oyo bat balinga na bango bonheur abaninga te Karine Mokola zaki déjà na bitumbe belé mais tebi ke nzambe akolongisa Karine tolandi vidéo tokuta na suka pona conclure tolanda. Allô ma chérie. Moura. Oui. Stéphane, calme-toi, problème est amis. Lo baba chérie, on est à Combien ma chérie? Combien ma chérie? Combien ma chérie? Stéphane, on est à Kelo Kelo. Na tuni yo problème est amis. Problème quoi yo amis. Pico Zela. Combien de bateaux baboya bon na réseaux sociaux yo peli ça ba live te baza bateau ba ya ka osala ki ebele ki na réseaux sociaux te. Zela, bateau ça ozo matisango pour ça Karine, pour ça star vie la vie sur les réseaux sociaux. Oui, Azastar non? Azastar non? Star. Mais il y a vendu la maramnotin, il y a dans le maramnotin. Yo zela. Moura zela calme. Yo me ba otobo, yo me ba ote kobo ya yo. Yo ba ote kobo ya yo. Zela malembe ngape no penselo live. Omo me ba kuto katanga te. Yo Moura ba ote kobo ya ote. Yo mo posa Moura de. Naza na problème ya attention te nene ya, je mange yo za Moura dessus. Comment yo muto za na choc d'amour, o lingo chola mutu. Muto ba
un choc d'amour. C'est par rapport à quoi? Pour yo a blessé des guerres. Yo a blessé des guerres. Soit qui dit maintenant ça, elle est live. Pour toi, c'est trop. Yo, moi, quand on a amoureux dessus. Na koleka Karine a blessé des guerres. T'es combien de balles bébé? Par rapport à quoi? S'il te plaît, au lieu qu'on distrait live, s'il te plaît, bébé. Au lieu qu'on distrait live, yo m'envoie makambo le badana privé. Ba bébé c'est qu'on ba yebi makambo. Hein, ba maman étoile forte ba yebi. Quoi qu'on distrait live, bébé, s'il te plaît. Il y a là sur argument solide. Qu'est-ce qui se passe entre papa et vie? Hein? Et Molina, c'est ce qu'on a besoin. Néné, yoko yako matate awa, ou ebisanga kenaza amoureux ceux qui guerre blessé ceux qui nini. Non néné ya, na minute yo na olie foufou, nazo mela maya pio, nazo pema mpepa hiver. Bébé, nazo sa la wifi. Nazo ta un problème monté. Nazo la kola la tension to ezara. Bino boya kopesa biso bargima papa ke wapi po Karine azola la miss moko ya kofungama miss moko ya kokanga nene ya nga kasa ko yoko loba biso ke non makambo zo loba mure za lukuta yo yene ko attaquer nga bébé na kanisa zo loba makambo mure zo loba za lukuta na kanisa ko bimsa phrase a bongo po yo fana na Karine o liara na ibo solo laka o yebi ba histoire donc yo po yene ko conclure te Néné, on va conclure, bébé. Fallait qu'on y conclure, ma chérie. Hey. Oui, Rolls Nabiso. Moura, yon néné a pas amitié. Ayo loba likala live ayo loba kayo kata live loba to kayo fula ba live ba taloba néné a zala we. Nakamwe. Oh ba néné a pas amitié la première position. On me place ma casse au mati la live pour loba tu bêtise. Ça au Karine loba la live ba tabola Karine. Oh. Afo la live kuna ko la kuna shito la Dubai so place la wa la le bala ko. Ba fi ba rapport. Tika néné a camarade d'elle mtazo tinda sengeli ba pardon ya tika néné a problème te. On m'a dit Karine ba 12 abeta batuna ba vie tika ba te be ba la bakanda il faut les casser ka pardon pas à délivrer. Wale so ba retomba au bala mobile. Yo ba fi so boyo ka te pona ba mi ba bo ndukuta kala ba ka baboy. Dans la rive yo lo ba munene. Ah, ikamba ngo sombele. Sombele na likamba. Ni ko makasi bwendeni. Oh. Baze ko kata mutu live ayo ki susia côté de Karine. Allô oui Mouraï na pesi nene ya mbote na matin pesi ka mbote tala alors likambo yoka eloko ekamwisanga eza que la vie on est ofandaka bo mututu baboyaka ye mututu balokota kaye mututu bakisaka bamatisaka ye alors tozaka nde na courage ya kondimaka soki ekomeli oloba wi ekomi oma soki ondimi tovanda tosala live te soki ondimi emate kitaki te siko ere ozolinga koboya dis-toi que omoni oboya ekoma monene yango ekoma monene oyo parce que nga lelo nasoli mpena moto affirmele nga nyonso de A à Z aza mpena camarade ya père affirme ne de A à Z apete nga kuna makambo mosusu lokwa nga na nga na matière wana te na besoin kote te boye naloba makambo ayebisi nga eza te mais badetail mosusu to oyo oza nango te nga nazwi yango nyonso de A à Z donc eza vraiment très serré alors monga na osenga ndeko na biso Moura, c'est ça qui t'a là. Là, on sait qu'on est biso mwasi na minute. Cherche un moyen, ya ko boka bana l'amiable. Parce que bana bana kasi. Ko luka na ote boko misango guerre. Parce que mon balo abimano ataza eloko mukuse le roi bik. So esa tia ozemo bota mama okito mata supérieur na yo. Au mato kita supérieur. Alors pour éviter tout ça, ndeko mwasi na bengi na ba bien Karine. Ngana na matière te Karine. Calme-toi. Benga mobile loko to kabwani à l'amiable. Ngana na bana yo za papa bana. Alors tout solango bien.
mais so boluka bokenda ngo na ndenge kana boloba makambo wana te po réseaux sociaux nde to abo mutaratali kama mutazate mutarata ya muninga zate po ya mura orate te ya magalo orate te ya nene orate te alors soko ratango na live yebake na cc bato ba ko finga nene na live yo poza makambo yebisa ba pire yo yango ba continue ko finga nene ya moyibi nene ya na ndenga mabete na biboye tika kwa redéfendre makambo sous ce sens te la meilleure des choses yebisa camarade na yo master place au tambola mabe na relation amoureuse luka obongisa yango place oyebi kosala mabe tala na bolingo nde tovanda bomuta ba peta raté mukonza raté champion até so yo so bano ba nga na star ya to ba star to ke na poto ba ndia ba Grèce to no ba star te to souffrir alors to luka moyo obongisa maram na biso po mutu o mende to abo moura attendre relation moi so aza superstar star ba via mutu star via mutu te po ke na poto direct te bano ba théâtre ba ke poto ba via direct to ke no star mutu anote tolo baka makambuka no ti mura osa live ezaka keno yo oseka batu mura pe faseko mura pa ko seka pe magali lobi magali pa ko seka mura lobi la meilleure de choses c'est quoi Magali abongisa micro téléphone Magali bongisa micro téléphone okala soute ma chérie. Oh là là. Voilà. kolobaka pona koloba te tolobaka parce que toyebi nini toluka lobi omoni pene tofingaka mibale biso nga na benga bato matoi na pesi matière te mais na lobi kaka biso batoto ya kofingaka bamibali mo boso poto toyeba bango azeloko moke ya papi mbo metolo mo yo ozofinga oloba bongo yaya mobali wana mona photo na ete po mokolo mona photo se rendre compte mobala bagunanga score yo bando rezo ka mbala bagunanga ya komo ya na ida vengeance on doit faire très attention oui ya Magali moi on se to sala le futa makana si ma chérie jamais le futa makana le futa makana si moni parce que moi je comprends que il y a eu juste deux choses où ils que et blessé qui mobile la solo la masana ya mobile na moko le l'autre sur la très bien est-ce que Magali soto bi que mobile on a linga ki moi si on a tête au kosi le monsieur aimait beaucoup la fille alinga qui est mort là je te rassure alinga qui pena momi wana mais ça que non babilo mike moi impolitesse moi nini yo mona déjà yo bobala ni na mobali bosali mariage ozana zemi po batu ya kofi ba fingi yo pendant que oso bana oyepe ko affirmer que obimana kofi ya solo kofi n'a rien à perdre. C'est ça. Ce sont des choses, c'est parmi les choses où est blessé mobali. C'est parmi les choses où est blessé mobali. Parce que yo ko assumer attends que tu biso to ebi que vieux quadra so beaucoup tane et les caractères aussi mesa mais yo déjà bobimana so comme yo baloza femme mariée tu dois protéger ta personne mais yo bandi ko ndima yango et puis belle sœur normal ko benga yo après likambo wana bandi ko accepter o la ça ba chaînette après ça yo na ba hôtel bobimaka et belle sœur normal ko bengi o bangité o manquer na belle sœur respect. C'est ça. Tout le bar vérité. Tout le bar vérité, bandeko basi. Tout le bar vérité. Notre sœur, on a mis ça dans pour rendre on a mis ça en temps normal. Elle a beaucoup mal agi. Agir mingi ma belle dans cette relation là. Andimi yo ko moi sur Bali déjà ngane na boso si na Bali ata mobala ngazani ex na miso bokilo nanga na miso ya bato sote terrain na wanga na mibali nyoso na yebaka va ato ye kolomba na wanga ni mutu soki na bala na papa mwana nga ça va so na bala ni na yete ata papa mwana nga na ko baka na bimane ka mbambo yo na zoka zemi ezaka ba ebelete pourquoi parce que je veux protéger mon gars na besoin mobali nga ko motema pasité mobali a rancunier mobali yo ka passe bien garder le passe abalo ba planter comme ça à oboya yo sans pourtant s'attendre nango et là que pas Karine ngwana à s'attendait que mobile oboya ye à s'attendait que mobile obete des arts parce que elle se disait nga mobile nga linganga nga mobile nga kraka ngai oui ako kraker yo mobile un homme amoureux ako boya pendant que ça go lingono ya mutema c'est ça
aza bolingolo aboyi yo pe aboyi na pe yo aboyi pe boboyani. Alors Karine courage elle on vite au pona ezana ka boye internet to linga balinga ba to balate to bali comme Avançons. na tikali na di rôle salo ba ipupa. D'accord. Bébé, avançons. Oui, bien, ngala vela la posa batete moura. En tout cas, continuer bâtir là au bébé. D'accord. Uta bangi sote yo boza mama la soldat. Ah, ngamo Karine auto fan. Na nyasi yo pena butako yo. Karine matière azoloba ba n'importe quoi. Natala Karine natala na sekanga bita Karine. Karine. Yeso a vu ma soeur à ta big ça ta raison na coûter que muto bo pesa na nata sali. Jusque là nata problème love te. La ifuta mala se moura. Aka we ka no mati pour retourner na so na za problème à love. Nene a jusque là nata na problème à love te. Likolo on azolia fufu kitoko na mboka mpepa hiver bébé nazo sa la wifi. Donc to send nini. Ngana kanisa nene ando mati na live oyo ko expliquer biso te moura makambo zolo beza lukuta papa ikaza na ye tika bongo boya bongo mais nene ayo ko matota lisanga ki na uta ko za ba problème na love. Oh Nénéa, c'est le temps passé bébé, nous sommes dans le présent. Ça c'est le présent bébé. On va parler de matière de papa et vie. Mon thème est bé, il y a Mehdi qui coule, la femme et puis mais biso bi ke Mehdi ata mosi kitoko likolo on fi naturel ata ko ba biso te bata ba toko. Fi naturel. Ya biso da to ba toko ya to lika uluka ba problème. Ba la ni na ba sira na ba toko ana. Ta makambu bébé c'est Congo, ta makambu. Mami ezalande boye. Saumon. Yango na tuna nanu ka rotuna. Bonsoir à la peuple nyonso. Bonsoir ba Mourachou. C'est lui big sur téléphone. Na tuna kaka. Hey! Maman cache-toi, ça va? Est-ce que tension ça va? Ça va. Tu vois, on sa yomo comme te kolobaka ke moura na po ma bolingo parce que to banda matière yo. On va sentir moura na souci à bolingo. Non, mais écoute, muto zaka na souci à bolingo zaka na ko seka na ko yemba loko amoura chuté. Ata yo moko. Alukuta. Moura bimisi pongo love. Maman. Bimisi pongo love. Néné, attention, ça va? Au moni yo babeta mninga no douce. Wota la bien donc Néné ayende ka ko confirmer makamba olobela. Po ye ko wanga nelo ko mon côté. Donc abeti penda 24. Hein? Donc Néné a confirmé compatir na camarade na ye boti ka kofinga Néné azo compatir na camarade na ye azo lela na pasi Moura na biso nana tina kofinga Néné ya te na ndie maloba na mnoko na tunieka est-ce que ça attention na ça va parce que yene ngaza na ende ko beta muninga ne 24 to na ndi biso ko tuma loba Néné ya wanga ne logo te. Mamne ça yo sala aye ko confirmer que mambo panda Néné ende ko confirmer ka ke nyoso do sala yo pezwa ka yo de ça veut dire que est une de konaye Kiko différence c'est nini so que soit ka na pe moura to santa na biso pe yango te po moura ti lelo a vivre vie na e on la différence moura bambami na sete moura ka likolo au top. Ça veut dire que moura yo pe ozwaka yango mais na minute yo ezi pe mutunanga. Voilà la différence. Toi bana mikete, toi mikolo. Donc Néné aye pe ko confirmer nyoso moura banda ki yango depuis ceux qui mu colonie ni tina mu kolo lelo. Néné aye ko confirmer le biso pe que oui, abo pia. Na pia non. Non. C'est moura. Na vu déjà qui c'est na poko na osa diarrêté pardon. C'est plus. Na poko na osa diarrêté. Na poko na Hollande bino à la loupe. Na poko na Hollande bino à la loupe. Donc matière eza ya bio to Hollande. To Hollande kaka. Pour la toi va continuer car moura na ebi te so ndeni mena opesa ka sangwa mutakala mbala Marie la bimi.
Ah ouais, bimel là depuis lobby. Je monte à bimsa kango. napesi kasi yango momoni bafia matala na yango oyo esuka akabo bolingi nyonso bokosala fo bato bayeba yango sikoyo voila soka bomone meme na bolingo nde na evi meme basilani toyenga toyeba yango te C'est ça. toyenga toyeba yango te donc yoka denga naloba yango vraimen denga naloba kaka naza nanga wana tapote botindika kaka bagene voilà na bakado voilà mura yo nde elombe sese mwana oyo napambola nzambe ndeko nanga mwasi abota mwana te yo te oa différent abota ngai elombe sese mura nayo nakolisaki live nasiki kaka na 5 personnes c'est pas grave na oyo ya malema d'accord merci mameli mura tuti babordi yonde aza boye mura tuti bordi loba likambo yango ayo eza somo naza ta problème bonsoir Raissa Pindi yoka loko Voilà, on a mon la binoka yango wana minga olobi ça te na bona ko ya ebele c'est comme si ba osaka baridi mais na opesa ka conseil que ezui chaku ndeke ko sikate bino se bozana na mapapu ya bino se bozana na mapapu le ko eli Karina ndima kite soki eza ya solo nga nazofanda kaka na coin wana kaka ki soki eza ya solo mais soki eza nango ya solo te Karina oya na ye koloba mais toyebi ke Karina azaka la reine du buzz sûrement elle est en train de bien maîtriser la situation to kaka nde bato bazali koloba kino na kala basi bakabwa na bango peut-être Sikonde a se décidé à bimisango secret et bana mais ata balobi ke o akomi na catégorie ya femme seule avec les enfants mutu mo talingaka abala pour a divorcer pour Karina ça le bango déjà que hier okoya na piège maman na bango te mais ça les questions comme ça c'est sengi bongo beaucoup de courage Karina oza na soutien na makasi nzamba on peut so makasi oza mwasi makasi batebele ba ya réseaux sociaux ba impactant ndengo yo impacté te donc toza sima na nzamba peut so makasi au long étape pour releka otika la baron nous a toujours quand on a réseaux sociaux to contenu pe ka kolando kaka beaucoup de courage beaucoup de soutien on t'aime beaucoup. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, c'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche, notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, on se retrouve prochainement, que Dieu vous bénisse. Bye. Nela NG officiel. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officiel sur YouTube. Nela NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.